Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Lelo ezali mokolo oyo tozali ko révéler bino ba face cachée ya Tshisekedi na bana na ye ya kuluna. Pe touti kozwa ba elema mosusu oyo toko présenter bino oyo ezali kolakisa ete lokuta ya bato ya IDPS bandeko tango bango bazali kokosa bazali ko se rendre compte te na makambo ebele o bango bazali kosala. Bandeko babolingo oyebi ete balobaka ete lokuta eyaka na ascenseur pe vérité eyaka na escalier pe ekomaka. Bandeko babolingo problème ezali nini? Problème ezali ete bato ya IDPS tango bazali kokosa bazali koyeba teke bato mosusu bazali ba spécialiste bazali kozwa ba image na bango bazali koétudier mais bazali kokanisa ete baleki bato na mayele mpona kokosa. Me bandeko tolobaki yango ete radio Zoomelmail ezali radio oyo ekobanda ko révéler ba peuple congolais ba makambo ebele pe ba peuple congolais ba kobanda ko comprendre makambo mingi. Bandeko problème ezali nini? Bandeko problème ezali boye bato ya IDPS balobi ete 400 policiers bayeki na kati ya siège na bango pe basali ba désordre babeti ba masasi. Bandeko tout d'abord soko olandi na ba image yo malamu ndenge bozali komona okomona ba trace ya masasi ezali te kaka bango moko. Bandeko na ba jeune na bango toyebi bandeko esika oyo babeti ba masasi bandeko ba trace ya babal ndenge etikalaka bandeko koboya bango moko bazwi na libanda ya mira lopangu bakei batoboli mwa ba madusu mais soko otali na kati bandeko ba masasi yango bango bazali koloba babetaki ba masasi bandeko bino moko botala ba trace ezali komonana te. Et puis deuxième point esika nde bamifundi bamikangisi oyo ndenge balobaka ete bozobesala ngando moto ngando akanisi tango mbula ebandi kobeta akimi akoti na ebale akanisi ete mbula ezali mabanga nzoka nde amikosi. Bandeko babolingo ngai mama Rosalie tango toiti kodekortike ba image ya IDPS na ba papa Roger na papa Botamba pe na balma mosusu to seki na ndenge ya kosakana te. Meme na balma balobi ete oyebi te soki mboka na bino na ba opposant congolais bazali na système ya boye ezali mawa tro. Balma baseki bandeko
eloko moko boyebi ba militaire tango bakendeke kosala opération na bango bazalaka bien armé même na ba grenade soko tali même na tango ya deuxième république na tango Mobutu azalaka tango Mobutu azalaka ezala tangwanda le terminator tango bazalaka kokende ko sala ba opération na bango ba opération babandaki kobenga opération Ibu jamais bato bazalaka armé ba utilisaka molotov cocktail armé na bango ezalaka molotov cocktail te pona nini po ete bazali bien armé bazana ba grenade bazana minduki makambo nyonso bato oyo ba utilisaka molotov cocktail ezali bato oyo bazalaka na armement te nde bango nde eservaka bango pona lit na bango bandeko bofungola sikoyo matoi boyoka révélation ya radio Zoomel 1000 bato IDPS bakometre erreur moko babosanaki basalaki bozoba oyo ndenge balobaka bozoba esala ngando boyebi mbala ya liboso ntango basalaka marche oyo bakendaka na seni kokende bakendaki na seni bandeko soki totieli bino baimage wana na mikolo ekoya okomona baarme oyo bamilitant ya IDPS babandaki koutilize ezalaki molotov cocktail bamilangi oyo batia na baessence na banini yango nde moto babandaki koutilize yango mpe oyo bakendaki koutilize meme na siège ya IDPS esika batumbi bamituka banini meme arme wana bandeko yango nde se retrouver lisusu esika balobi nini te basoldat bayaki 400 bakoteli bango mpe basali dega bandeko arme nini basoldat basali oyo batakele bango kaka molotov cocktail bandeko tala bato ya IDPS babolole bazali kokanisa ete biso bakongole tozali bazoba kaka arme na bango yango nde bake koutilize na yango epai na bango batumbi ndako bandeko soki olandi baimage wana malamu soki olandi baimage wana balamu bandeko okomona ete makambo wana bato ya IDPS basali yango ezalaki bien préparé bandeko ezalaki bien préparé bandeko babolingo baprogramme ya IDPS ndenge basalaki yango ezalaki bien préparé bandeko tala ndenge babuki antivol ozomona pezaka babuki yango na ndenge peza moto azwi ta na ye abuki yango peza tala babuki yango na ndenge peza ya martoko babuki yango tala na koyebisa bino ya solo antivolo babuki yango na ndenge ya menace na oyo modele babuki lina oyo IDPS bandeko ozomona kaka ete ezali babiloko moko basi bapreparaki yango bien avant bandeko bolanda crime ya lié esika image oyo baprésente bato oyo balobi makambo elekaki mpo na nini ya IDPS bolanda bandeko ozomona ete baponi bapwe moko boye oyo ezalaki bien préparé botala bino moko na babilili bandeko boza kobosana ete tovandi mpe na bapoto ebele na bapoto bambula ebele totalaka mpe bareportage mosusu oyo ya bacrime ndenge elekaka na poto pe balakisaka ndenge nini moto oyo azali kolinga koprepare crime contre ye moko na ndenge ete aya kobima victime oyo bamakambo bato ya IDPS basali bandeko arme na bango bautilize yango epuis mpo toyebisa bino bazali bato ya lokuta esika 400 policier baye to soldat baye babeti bamasasi botikala ntango mona baéchantillon ya babale oyo mosusu oyo ezalaka ete soki bale ebimi mwa ndako na yango wana ndenge ekweyaka na se batikali ata kolakisa na biso yango te bandeko bomona mosika bomona mosika tala Tshisekedi azali kokanisa ete biso bapeuple tozali kaka bapeuple oyo ya ntango ya deuxième république tala makambo ya lokuta tala makambo ndenge bazali kokosa Tshisekedi akoyoka ta soni te na age oyo ya ye tata monene boye lokuta boye vraiment tango tolobaka ete bato bazali kotia biso bapeuple na pasi kaka baTshisekedi oyo bandeko boza kokende koluka bandoki bisika mosusu oyo barwandais bandeko tango
bebisa ba engin 5 chantier est-ce que ba Rwanda moto ba ko bebisa yango to kaka moto azali na kati na mboka oya lingi développement ya mboka te et puis ba bengi démocrate bandeko oyo ndenge tozali koloba ete bokoya kobenga na Lucifer Moïse kokamwa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo na komona kaka ndenge ba image ezali kolakisa bandeko. Ezali pasi pe mawa. Bandeko yo si omona moto oya yebiete ba soldat ba yena ba minduki azali na somo. Pe aye ba nombre ya ba soldat o ba yeke lo ba ete 400 soldats ne ba yaki wana bandeko. Tala botika ko sakana na ba peuple. Botika ko zwa batoneti ba zoba. Oya ezali ba biloko bino moko bo organiser na ndenge na bino. Kaka ba arme oyo bino ba combattant IDPS bo bundelaka. Yango na ndeka ga yango nde bosali montage ya crime na bino moko. Bandeko depuis quand bosi bomona soldat azako attaquer un civil na molotov cocktail. Alors que molotov cocktail ezali arme oyo ya bato bazalaka non armé oyo ba se défendaka na yango yango pe arme oyo bato IDPS ba bundelaka na yango. Bandeko soldat ye 400 soldats bolanda malamu 400 soldats ba ye liboso ya siège ya IDPS. Allez na ba minduki mais kokamwa bazobeta babal ale na ba molotov cocktail bazo boka bazo bamba. Bandeko oyebi ke bato ya mayele bele tango batali babiloko balobi mais bato IDPS bayebi kokosa te. Tala bandeko soki bomoni te Tshisekedi na bino AGC pusani azango kokate boyoka na ndenge ni bogosele ba cotisation akende kosilisa la retraite na yeta na kabeya kamwanga. Po ete babiloko bokomi kosala ezali soni ndeko. Yo moto zali koyebisa ngo zali koloba ete non papa Roger ndenge ezali wana yo zali kozwa makambo nyonso na liseki. Bandeko oyo makambo kozwa na sérieux bozoba ya balokuta ya bozoba loba wana nde bazona sérieux. Tala plan yango ndenge basali attaque wana bandeko soko ozali moto ya mayele otali okomona kaka attaque moko baluki bapoint moko ke bango moko baprovoke bamoa badega bayebi ke ezala badega moko na ndenge ya danger te po tesine te bakoperdre le même mpe bake kosala yango kaka na radio na bango kuna. Bandeko ezali pasi pe mawa. Tala tolobi yango ete deuxième république bokosaka biso ba peuple mais tant oyo Tshisekedi ba yango ete ezali lisusu te ya kokosa bato te akosa mwa groupe na ye ya bato na ye oyo bazali kolanda ye na mwa baluba oyo bazali kokangama na ye bapeti oyo akei kozwa bango batumolaka diama kuna na Kasai aye kotia bango liboso ya porte babandi koya kokosa na bahistoire ya lokuta. Bandeko bino bokanisi 400 soldats soki baye po ete basala dégâts. Est-ce que dégâts yango kozala na modèle oyo ndenge toza komona botika baje tellement bayebi ete basi bakendeki basalaki bêtise na siège ya PPRD yango na baluki raison moko oyo ezali baje Tshisekedi moto akotisi bango moral po ete toyebi baje Tshisekedi bandeko akotisi bango moral alobi lokola bosi bosali babêtise kuna boluka raison moko bokosala mpe kendeti bango bayaki basoldat bayaki batindaki basoldat mpo baattake siège na biso ezali baje ya IDPS après avoir babebisi baagent ya 5 chantier bamakambo ndenge na ndenge bayebi ete bazali ya kopola nde basali babiloko boye mais Tshisekedi ezali mawa mingi ezali mawa bandeko nation na biso ya Congo boyebaka yango ete avec Tshisekedi tozali kaka bato ya pasi avec Tshisekedi mboka na biso ekobonga te po ete azali kaka moto makila ya héros national Lumumba eza kotambola ye na miso makila ya bakimba eza kotambola ye na miso akomona mpe nzela te yango namoni ete meme ndenge ti azali wana akotikala mpe kokamba mboka na biso jamais po ete azali na motema mabe abomisi mpe bapeple ebele na mboka na biso. Ba montage ya boye ba makambo lokuta eza komonana
oyo ata kutu olobi na ngai te na bandeko nasala cours ya criminologie te mais ntango nazali kotala natalaka quand même bareportage ya crime ntango esika crime esalamaka bandeko ata bato mibale soki baye mpenza na ndenge basala dega ngo kozala modele oyo te bandeko tala ndenge babuki antivol wana ndenge babukeli yango badepose yango mpe bien na bandeko tala baza komona bato neti baza kokanisa bato bazali bazoba mais boza koyeba teke makambo boza kosala communauté internationale eza komona ta baza koloba te baza komona baza koprendre bonne note mais mokolo bakolamukela Tshisekedi na ndenge ya faux mingi baza kosepela babengisi Tshisekedi po ete bakende kosola boyebi yango tolobi ete mingi bavandi na poto kaka bavandi na ndenge ya kibolole bino bozosepela babengisi Tshisekedi boyebi makambo nini oyo boza kokende koyebisa Tshisekedi mais boza bazoba boza banyama soki boza kosepela babengisi Tshisekedi po baprepare après Kabila buzoba Kongola vandi na poto aibika kolia basemoul komela bamiliki kofimisa mabumu mais makambu ya mboka na ye kaka na loyenga za koyeba tatina na yango te kokendaka ko déranger kaka batu ya ngani o baza ko teksa ba DVD na bango kokende ko sala babuzoba boyokisi ba Congolais sonia na poto boza kokende ko sala batu ba menace zanga tina yango ete na tango oyo bandeko vraiment na beteli ndeko Congolais oyo bakendeki komenace na shop na ye po ete balobi ete oasenga pardon ndeko Congolais la pe asengi pardon te sikoyo esali bakombata soni bakomi kokoso asengi pardon ekobima na nini mosusu ekoya miyibi banyama bangulu baza kokanisa neti ke baza kosala lokumu mpona ya Kongo boza koyokisa batu soni ndeko ya ngani aza koluka vi na ye bino bosalaka te kaka koyengayenga tala ndenge bamisusu babimi na bapoti na misu salite ya ndenge wana bandeko vraiment en tout cas ya solo mpenza Belgique ebombi bacongolais ya salite lelo mpenza namoni bango babimi bango nyonso bandeko bamisusu ndenge bazali wana ntango balobaka komona minoko solo bandeko baza na poto wana te bayebaka teke minoko solo mosusu ezalaka ete maladi fo kokende komona munganga okomona oza koloba liboso ya moto minoko solo oza koindispose meme moto azali koyoka yo bakombata ebeli baza minoko solo misusu mpe bandikaka na bango minu te ndenge bazali wana minoko solo me na kati ya poto vraiment yangala tozali koloba bandeko babolingo ebongi malamu mingi bato oyo ifo kolakisaka bango kobimisaka bango polele bandeko oyebi ete nakoyebisa na bino Tshisekedi azali le plus mauvais mais Tshisekedi ayebaka yango asi atangisa makila ya bakongole ebele mais ayebaka yango soki azali koluka ete makila ya bakongole mosusu etanga na kati ya capitale nzambe ya kokonfondre ye nzambe ya kokonfondre ye ntango mosusu mpe okomona mpe kaka ndenge na bajo azosalaka mabe boye okomona mpe kaka na mbetu na ye ndenge alalaka wana esili libela akei atika kosala bajo eke alinga ete makila ya bapeple kongole etanga soki azali kokanisa ete na ndenge ye asalaka bamakambo na ye mpo ete atangisaka toujours makila ya bapeple kongole mbala oyo ayebaka yango ete bajo babande kosala ye na Mobutu nzambe elobi stop soki azali kokontinue kaka po ete nzambe asapesi bango avertissement mais Tshisekedi azali kokomprendre te soki Tshisekedi azali kokomprendre yango te ateba nzambe azali nzambe okomona kaka ndenge azali wana mokolo mosusu boyoki kaka viango alalaki azolamuka te kokende nyonso yango wana parce que bapeple basi baniokomi nzambe okeli biso mawa bapasi esila nanu tomona ata mwa bisengo ya moke ata tomoni yango nyonso tu te po tala kaka ndenge bonyokolaki biso pendant 32 ans y compris na Tshisekedi mpe na kati ya mashini ya Mobutu bonyokoli bato lelo bakomi koyoka ta mwa mawa bakomi komonisa peuple congolais mwa bisengo ata eza ya mingi te po ete bino bobomaki mboka botikaki mboka na kao lelo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kobunda
totala boye un Tshisekedi oyo bato basala ba makambo ya mabe na mboka abimeli biso lisusu lelo pona koya kolekisa biso ete yende boye akomi kosala ba opération moko ya mabe ya kuluna na kati na mboka. Mais Tshisekedi ebaka ete tosi totimbeli ye aza mutu lisusu akokosa ba peuple congolais te oyo ezali lisusu te deuxième république te bozali bato il faut to dénoncer bino bato ya lokuta bobomi mboka bolibi mbongo ya mboka ye Tshisekedi eloba ye bandako oyo asomba na poto oyo achecha na bakombo ya bato bambongo wapi. Est-ce que bambongo wana aloba malamu bavila oyo asomba na bapoto na Belgique bambongo wana zwa yango wapi. Ayebi teke ye pas ali ko faire partie na ba pilier ya mboka na biso ya lingelo ba ete mbongo ya Congo enda jongo na voie normale ya yebi teke ba sacrifice mosusu ba sala na Mobutu pona ko satisfaire ba Belge ya yebi teke ba corrompa bango pe pona makile bato ba sopa ba mbongo wana nyonso ezali ba mbongo ebimi na makile na ndenge makile ya bato na ndenge mabe. Tshisekedi atika biso ba peuple calme atika ba désordre ozali koya na yango soko alingi baélection akende malembe na baélection soko alingi ete mobulu ezala ye nde moto kosubir conséquence po ete ye aza kokanisa ete bapeuple bazali nsima na ngai bapeuple bazali nsima na ngai mais yebaka ete biso mpe bapeuple ya ebele kutu tozali mpe nsima ya Joseph Kabila komikosa te tala kutu bakomi kobenga na nkombo ya vien tiri po ete makambo azali kosala kitoko te vien tiri akomi kosala bamakambo moko ya bosalite ya busoba bandeko ozomona kaka bakumonte na babiloko na bango basali bandeko bango moko batayi depes balobi batake bango mena sur le terrain kaka baarme na bango moko baarme de guerre na bango moko na kati ya batake wana bandeko bakanisi ete biso bakongole toza bazoba te mais boyebaka yango ete Tshisekedi akomi na suka Tshisekedi akomi na suka bolinga te Tshisekedi akomi na suka ye ayebaka yango te makila ya Lumumba makila ya Batimba ezali likolo na ye ekobanda toujours koembrouye ye atandela ayebaka yango ete akofuta makambo asala na mboka na biso tokanisaka na ntango wana azali Moïse mais nzoka nde lelo toyei kocomprendre ete le vrai assassin ya bakongolais ezali Tshisekedi bandeko. Donc Tshisekedi azali kaka esika bakoluka mwa mpe ezala ya atia mbuyima ata ntango bazalaki na ntango ya Mobutu soki bato oyo ya kote na ye opposition bayokani balobi bo tokende siko na ndenge ya banégociation na ndenge ya boye yake ye atie désordre mpo nini lokola ayebi ete ye ndenge moko moto abande koyokana na Mobutu na ndenge ya kundeli mpe aza kotia bato na potopoto. Mais bandeko tozali koyebisa bino Tshisekedi akontrole dose na ye akontrole dose na ye soki azali kokanisa kaka ke ye azali kaka Tshisekedi ndenge toyebelaka ye azali komikosa akontrole dose po ete ezali na bato mosusu mpe oyo bazali kote ya Joseph Kabila soki balobi batelema na banzi ntango mosusu na ndako wana Tshisekedi bakokende bapikoli yango na bamira lopango kopikola wana nde koloba ete nakanisaki peuple yango bango nyonso bazali mpo na ngai nzoka nde peuple yango bazali mpe mpo na Joseph Kabila po ete Tshisekedi tosi toyebi c'est un aventurier un comédien moto moko azali kaka wana mpona koambrouye bato mais tocomprendre yango ayebaka ete akomi nde na suka mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bomoni na babilili ndenge nini bomoni ete bamontage ya bacrime ya bato ya UDPS contre bango moko tomoni yango mpe elakisi bandeko oyo moye kutu moto awanga na yango aza te bandeko bamateriele ya baattaque na bango ya babibundeli na bango yango nde eza kozeretrouve kaka na balie ya crime oyo balobi ete baatakaki bango bandeko soko otali malamu meme porte oyo esika balobi ete basoda bayaki bakoteli bango bandeko porte ezalaki ata yako niefuka te ndenge yalaka te basoda bayaka batindikaka porte na ndenge ya force rien eloko te basali mwa bamontage na bango
ndenge tango to décortiquer ba image te nzambe apambola balma oyo tozalaka na bango awa po ete allemand na tango atali alobi 400 soldats bayeo donc 400 soldats wana bakoti donc basali opération na bango calme donc koloba ete bazalaki na respect mingi ya siège ya IDPS donc baza kolongola antivol wana na ndenge ya respect babeti penza marteau malembe kote ya likolo elongwe babeti donc basali yango opération na bango basali yango na ndenge ya classique tala na seki makasi tango allemand na alobi abi donc bala ya liboso namoni basoda africain bakei kosala opération basali yango na ndenge ya classique donc balongoli penza antivol na ndenge ya bien ko na ndenge ya propre bandeko oyebi soki ozali kolongola eloko oyebi ete eloko na longoli yango po après na kozongisa yango lisusu ndenge modele ya ku yango eleki bandeko yango na tozali koyebisa bino te Tshisekedi akomi na suka mais ayebaka yango ete soki ye akanisi ete aleki bato mayele azali na ye nde ekomi kosa soki Tshisekedi akanisi ete aleki bato mayele azali komi kosa po ete ndenge ezali wana bandeko babolingo boyebaka yango ete na kati ya mboka na biso wana Congo bato ebele oyo baza kotala kaka bato wana ya mwa moke ya IDPS oyo bazali kosalaka babozoba baza kotala bango mais bato ya IDPS bamikosa te soki bazali kokanisa ete loyenge oyo bato apoto bazali koyebisa bango bosala bo bandeko soki balobi ete basere kadena kuna bandeko na bato ya poto yango bakoyokela bino mawa po ekozala somo bamikosaka kaka bandeko alokoti mwa bano ya baluba oyo soki kuna na Kasai basalaka na libulu ya diama aya cheche bango na porte wana na siège bandeko tala ndenge baza kokosa tobengi soldat général boy général benene ya seki na makambo kaka ya lokuta mpona nini bino lokuta boye bino bokanisi bokotonga mboka na biso na lokuta bino bokanisi mboka na biso ezali lisusu na besoin ya bato bazali kokosa kaka kokosa yango na mboka na biso lelo eza kose retrouver na kao mpona balokuta na bino ya pendant 30 ans ya bambula ebelebele yango na tolobaki ete Mobutu akufi me totikali kaka na photocopie ya Mobutu Tshisekedi akoki kotrompe biso te azali nde komikosa ye moko me azali kobosana ye te ayebi lisusu te ke na age asa komi nango ke biso bapeuple congolais tosi tolamukaki kala ye azokozwela biso kaka na esprit ya deuxième république me ayebaka yango ete Tshisekedi ndenge azali wana ayebaka yango ete mawa na ye mpe suka na ye ekozala mabe mingi po ete baimage oyo bandeko ndenge bozali komona bomoni bino moko bomoni sur les lieux du crime bino moko bomoni bandeko eloko ya malonga ezali wana te kaka babiloko bango moko baprepare bake bapelisi mwa moto ale babwaki ntango baza kosaneli baopelisa babuteye yango kote mosusu bake babwaki ale esali mwa ebimisi mwa milinga esali banoir banini bandeko dega oyo basoldat ndenge basalaka bandeko oyo wana babiloko baprepare bango na bango ndeko tala kosa nde bato bazali bazoba oyo akoya koloba ete non papa Roger obe mama Rosalie bino bozali koloba boza komona teke bamakambo bandeko na koyebisa bino ya solo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana na koyebisa bino ndenge ezali wana na kokosa bino te Tshisekedi azali moto moko oyo alingi bonheur ya peuple te soki alingaki bonheur ya peuple ye kutu nde moto alobaki alingaki koloba bapeuple congolais ndenge tomoni bakonzi oyo mpe bazali na baide ya kotonga tosangisa mayele mpo ete topusana totonga mboka na biso mais mpo na Tshisekedi jamais Tshisekedi kutu mpo na ye azokomona kaka ete Congo ezala kaka na kao mpo ezali baje na ye ndenge nini alelaka
Tshisekedi azali embrouillé bandeko. Mais nzambe merci ndenge lelo toye koyeba vrai face ya Tshisekedi. Tshisekedi ayebaka ete ye ata soki akufi lelo nzambe esika akokende nzambe akotuna ye akoyebisa ye apesa rendre compte na bajeune nyonso to asala bapeuple congolais mpe bamalheur nyonso to bapeuple congolais mpe nazali koloba yango lelo soki ata akufi ake na mokili ya bawa boyebaka yango ete bato nyonso to bakongolais oyo bakufa na oyo ye bimisa na balabala na ndenge ya manevre na ye bakoya kotelemela ye balobi me yo obandaka kobimisa biso na balabala tokende tobunda baboma biso lelo tozali awa alors tala ndenge sikoyo yo kosala biso bandeko ekozala nde somo po ete makambo elekaka na mboka ya bawa toyebaka te me Tshisekedi ndenge azali wana soki azali moto moko ya mayele soki azali moto ya mayele soki mpenza ndenge balobaka ete na mokili ya bawa tokendeke mpe kose rendre compte na makambo tosalaka na mokili moma yango oyo abandaka deja kosala batubela mpe tika baje ya koyebisaka bana bato bobima na balabala po ete bokende kosala marche dans l'entretemps yebi ete bakoki koboma bana ya bato ye avandi azwi mwana na ye oyo Félix azwi ya bombi bana ya bato mosusu nde babimaka na libanda bandeko. Mais tokoyebisa bino ete nzambe azali nzambe akokonfondre meme ba Tshisekedi oyo bokanga date ya lelo makambo nazali koyebisa bino bakokonfondre Tshisekedi à 100% alinga te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali bino moko bouti komona ndenge nini lokuta ya bato ya UDPS na misu polele po ete arme ya bato ya UDPS nde molotov cocktail oyo bango bautilisaka soki bazali kosala banini na bango yango mpe kaka se retrouve na lieu du crime na bango bandeko kokamwa bandeko bakanisaki bazali koposa bato nzoka nde bazali komikosa bango moko mais mokili mpe etelemeli bango bato ebele ndenge tozali koloba bonakini babaye Tshisekedi na ndenge ya kosakana te ebele babaye Tshisekedi baye komona ete Tshisekedi azalaki moto oyo azali kodistraire bapeuple ebele kutu bato mingi bazali kolinga lisusu koyoka kombo ya Tshisekedi soko olobi kaka Tshisekedi bato mingi avie wana aza vie moko fo alingi bolamu ya Congo te bato mingi lelo bakomprendre po ete baye komona Tshisekedi azali embrouillé mais soki azali kokanisa ete akomaniganse po ete asala batrouble ndenge alobaki le 6 bandeko problème eza te mais le 6 wana ndeko soki ozalaka na mbangu prépare baoyo bakokende mbangu na makolo tika beka mwanga bakokende baoyo mpe bakokende oyo soki ozalaka na bandundu okokende po ete mokolo wana na banzi situation ya Jean-Pierre Bemba ezalaki moke biso sikoyo tozali na calme baélection eleka mais oyo akosala erreur na banzi ete na Tshisekedi mokolo wana bokoluka ye bokokimisa ye mbangu te na kabeyaka mwanga po ete ekozala liseki te parce que trop c'est trop buzoba eleki mingi boza kolinga kaka pete etikalaka na place bino boyaka na bakombo oyo ye chichi lisusu nini mbuma nini wana ya sika oyo baza ebimi na zamba baza kobenga ya chichi kokamwa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo